salama petit besoin na tout ça li pesili après ndesiko yo komi ko salango na ndenge ya désir na ndenge ya plaisir comme le roi petit chaque fois soirée oui ba kike mama leki nao oui petit bino banga suma kamote kokotonga kotina ndako mama leki pe puis alandinga tant alandinga tout ça li comme le roi plusieurs fois au sali nini nina ya awa pona funda épée tout ça na a pour tout succès dessus biso mbali a le sali olingo publier na publier Marambo solo ba o est-ce que au fabriquer ngo ça dit bon yondo za loka mobali ya libosa mama leki nga za loka mobali ya libosa mama leki tana comme ko comprendre tana comme singa e donc comme boye donc ya komisi yina ya songa na e obenga na ngai donc nga e ko luba vike a propos mam o ya basala na mama leki makamuna fela mama leki bamona ka bolumbu ya mama te. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza mama Lydie aye kobe ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo. Kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Mama Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Mama Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakoko kate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier de Mama Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na Bibélé. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète. Donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais des problèmes de papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé la délivrance. 1 mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu d'Hosanna. Pour tous votre problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitation, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo.
Et tu demandes à 7 ans, moi la vérité. Pourquoi? Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, les obos tâtés, n'y a rien que la kebo kabouane. Et là, on y a aussi un gamso, ah, tout ça, la nuit, on a tout c'est une retenue. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mbote balani nyonso bolanda biso na kati ya notre chaîne chez Bisso Télévision na émission na malamu émission ya Bravo Jésus nzamba lola pamola bandeko nyonso surtout que ba fidèle surtout que l'abonné les plus actifs lelo na moni bakomi 3 bakomi moi deuxième en tout cas merci beaucoup d'initiative à malamu oyo moko omeko sala yango pe bato ba yekolanda donc tu es leader, que Dieu te bénisse abonnement bato nyonso lingaka Bravo Jésus nzamba pamola bino. Le prophète Eric est là, parce que nous avons un grand travail. Et aux Alabiso, na Ngamou na Brazzaville, ils allaient le 27 mai, na le 28 mai, et na la mairie à Wende, juste un timé, ou on a donc, ça n'a goudron kakawana, des places activités zali. Je vis déjà, il y a battu belé, bazo katissa, bato point noir, qui est déjà Brazzaville, bato bazali, pays, zinga, ya Congo Brazzaville, même aussi bato Kabinda. Comme Diana Braza, bakoze la biso. Bon, yo moko ko mutu yango à Brazzaville, o biso to ya pona yo, na ite so otikala na ndako. En tout cas, tozawana vraiment 14 heures botonda déjà, bato ba koma avant, je crois, nzambe ozalo rendez-vous, pe nzambe ba ko visiter bango. Donc on a des invitations à ne pas rater. Merci na ba cameraman nyoso, surtout que merci encore une fois na notre DT na kombo ya Nzoiba. Zara Nzama Pambola yo et puis Nzama Pambola ko Fadeo et puis na moni Israël Monzo et Dea et papa monsieur Eli et puis sans oublier encore une fois j'espère qu'Achama que Dieu te bénisse abondamment et joyeux anniversaire dans notre maman la biso malamu to katsa à Brazzaville azala kawana pona ko faciliter so tâche pour to katsa maman Ten, que Dieu te bénisse beaucoup et puis encore une fois pe dans maman la biso Erika Clara, que Dieu te bénisse, joyeux anniversaire na yo. Et puis encore une fois, le 24 euros, calamite anniversaire, c'est un moutomoko et MM, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis pas seul. Je suis avec l'homme de Dieu, Oyo Pia Koningisaka Mokili Mikolo yo, naba jeudi, na ebité bakomo benga biso ba mapasa. Na ebité babike tout ce to batama quelque part ceux qui to simba ngana bika to simba yesu na ebité toto matamangenge bat bazalaka te, mais lelo babi to simbi bon. To simba yesu. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa Eric. Papa Pierre Loutete. Yewana. Balobi yo mikolo de fato kata ba cravate ba mabele ki bonganga kisi to ça. Oui. Par rapport à travail. Oui. Et zalaki j'ai dit à Soukapona bande kona biso ya RDC pour jeudi prochain tous autres au 400 pour la Brazzaville. Voilà. Dieu s'est manifesté d'une manière impossible. Et je crois que bato bazolo bezaki ici. Bon, n'habite sur une distraction ou bien une parce que bato amona kakisi. Oui. Est-ce que nzamba sala raté? Vraiment. Voilà la conception des gens ceux qui muta tombo mikisi. Muta komi boekisi. Alors qu'il y avait un temps où le kakanza mekati. Vraiment. Vraiment. Jusqu'aujourd'hui, tu dois continuer avec le Kanzam. Vraiment. Bientôt là, tu vas la manger. Voilà. Voilà pourquoi tout le monde a résultat. Un résultat. Tout à fait. Vraiment. Voilà. Santé. Dieu fait grâce, on est là. Santé va très bien. Toujours conservé quand nous sommes bande qu'on a besoin à Brazzaville. À Brazzaville, là, quand même, mercredi et puis jeudi. Mercredi, jeudi, dimanche déjà, vous traverser. Oui. Toujours 5 bande qu'on a à Brazzaville, on va disposer, boya na beach, boya qu'on soit équipe Mobimaya Bravo Jésus, tout au complet, baza koya, kopa molabino. Vraiment. Il y a la moutoumoko, vous souhaitez joyeux anniversaire. Maman Merveille Makiese. Maman Merveille Makiese. Oui. Que le Seigneur te bénisse, Maman Merveille Makiese, plein de bonnes choses. Nzamba lola abakisa le souci malam na bomonayo et cette année ezala année ba fleur. Vraiment. PS5. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je crois on est Toza Bissomoroté. On est là avec un frère, Mbote papa. Ça va? Ça va bien. Comment on en est? Dieu merci. Dieu merci. Waouh, OK. Papa Dieu merci. Papa Pierre, comment on a le prière?
topesio merci ozalaka na yo nzambe totiki moma o na maboko na yo losambo na biso nzambe ezali oyo ekolekana esika oyo yo tambusa biso mpe baoyo bazolanda biso bazala touche édifié na nguya na yesu oyo azali mokonzi mobikisi na biso tobondeli boye amen. Amen. Ok. Bon, babenga no mingi bayadie. Hein? Bon, yadie. Premier numéro meme biso. Obemi meminga a za popo ya biso nto za la famille entre ngai grand frère na mama leki. L'autre fois zaki tant on lali na ndaku na souvent la butu mama yake bando ya palanga soka ye ote asala moi petit besoin des ala ka sala. Première fois na comprendre en ote. Tout ça li pendi sala. Deuxième fois ezala ki na ucho sokola kokoto nga koti na ndaku mama leki pe appli ala ndinga. Tant ala ndinga tout ça li comme le roi plusieurs fois. Osali nini? Tout ça o balobaka ekobo. Osali ekobo. Donc na mama leki na yo. Lokwa mosta mobali. Mutabandaki yo za mama leki na mutabandaki yo. Yo abato yo baki lokote. Ngai baki na ngai lokote. Donc waneno ko sokola kocha osa petit besoin. Petit besoin ça na misu na yo to bimaki libanda to nini papa. Tina misu na ngai za kitanga na koti. Pour fike yem tekende oskola boston ya e a se changer ni ba biminga ta na koti apo ya elanda nga se déshabiller bosona nga. Qui a ça petit besoin. Mais après bobimi na e. Après, OK. Peut-être to bimi na e ko arriver na komi ko mona nga sans cité. Na siloni na nga mama leki ko benga na ko moboya. Tanga ko benga na ko moboya et puis et ko koma yena grand frère na nga. Yena grand frère na yo. Grand frère na nga. Grand frère Peter, tu vas bandi na grand frère ti et quoi arriver un moment na ko mon peu sentiment et comme ko elanga zaki ngo besoin te mais comme ko elanga na ke ni pas mama leki fike le ko sentiment comme ko elanga sona sengia ko pesa nga to sala ngo ndizala ki liboso sona ki ba mama leki comme ko eviter na ya bu a eviter sona yibo abengani nga yibo abengani mama leki za nini ko bususo uti ko sokola aya koti na ndaku na ye na landela ndaku boy aganga pavina ko bilika ke onga ina violer et ba memanga tina kasho dans la koti na kasho neta na sambi ba mo pe na façon de la miner ba ntimelite o ya lobaki wana to sama inini expliquer bango ke mam o ya zolo bana ibi on ti ya lobiki na landi pour na violer na ndaki te pour na violer tout ça là bango déjà au fundi kuna na la police na police que tout ça là bango déjà ntango batiki ngai na bimaki na bio alikuwa ye asalinga boy ndina ya awa pona funda epe to sila na awa poto source dessus biso mbali awa do sadi olingo publier na ina publier mama le kwa zani amu kolo to azagene ya zani mukolo teta vike ba mama leki o ba koko na biso ba boteki donc na kolo bandeni donc azali kwa azali ka jeune ani ka jeune na lupango bofandi ya lupango man ya lupango manani c'est lupango famille lupango famille bon papa na mama baza bofandi ko côté bo tata to côté bo mama tuza kota botata mais surtout kota botata c'est mama leki na bino ko fanda wana te donc vike mama mtayaki na ye OK wa ayaki pa mama ba fanda na mama ndi mama yaki na ye ba fanda ki na ye to fanda na mama leki mama posata biso ete mama leki to fanda na ye pourquoi pas que maman pourquoi pas ce qui maman la mito to papa la mito et non bala mo awe ko exposer mama leki no pourquoi parce qu'on a famille quand même donc eloko salinga point ngo bo vike tangu ya a dénoncer ngamba mo ki na violé donc atana le ise mama nga kantima ngati ngo moni nga pena ki apona publier pour to sila namba mo biso mbali busina mamoko si magambo solo ba o est-ce que au fabriquer ngo to za magambo yo eza vraie version oyo eli bisongo ya die na fabriquer ngo eza vraie version na to sala ngana mama leki busala na mama leki ça dit bo yondo za lo mobali ya libosa mama leki nga sala ko mobali libosa mama leki ko banede ko sala makamba ngo après ko baki ko simba soute otiki de ba bandi na grand frère na yo si comme na grand frère na ngapite to c'est le meme a to bezazuwa vous avez le ko loba do so de on dit à papa Pierre c'est le meme ezazuwa Paul obitanga boyaki na après quelques temps après ndia bandi ko senga mama leki maneba ko nebolu mama leki soka moni ki azuku na grand frère na ye tant ya bandi ko senga baba mama leki boyi be tema ke bane ko insister ba mama leki ndio ainga ko te mama leki ba ko ne mama leki gangi ki ainga violer mais tandis que yende mutu babane de mama leki do elo meme ezazua pourquoi tanga bandaki yango papa lananga pourquoi tanga bano po ani te bano ko boya te
au bout c'est que ça maman les qui ngai ko simba te moi bana ezate en tout cas na lingité vike ngapela yebaki na ngati le ko ezaki posa yi ngala bande ko comprendre nga ngo petite neto bande osala ngo et pourtant na komi ko comprendre tant ko singa e donc ko mo boye donc ya komisi yina ya songa na e obenga na ngai komi ko efiter ba komi ko s'approcher na ya ba komi kanga mamingi na ya elo di nous a preuve ni nous zo mona ki yina ya na ba ko mo stambali ngamo na kuta bango 3 fois oui en pleine action oui na kuta bango dernier mais aka na 4 ya butu na lamuki pour ya za na chambre ne mama li pesa na chambre ngo wala la kuta bango na bango ba basi biso la kuta biso ba mbal biso ba petit frère puis ya za na chambre ne na bima na koti pour ndina bando landela bango de SSP ba mama na explique mama habité ya pesi raison était à côté na chambre na ngai nga bana so ko sa kolata blambande ayi kokota mba ma bongo ona beti mbata na expliquer mama boy koloka nga vi qu'elle quoi ezaki na raison batiki et puis deuxième fois izala ke ya auti ko sokola mama ki dazaki na ndako so to fanya ndako to TV ya tanga yo to malibanda ya changer blamba mais si yo mais en chambre na pourquoi pas changer na chambre na yo changer en salon to bo malibanda et puis ta malibanda to ndola on a fait to moni des préfignos. Papa Père, n'habitez hein, les cambons ils ont été moi très compliqué, n'habitez ni au Kogoloba. Vraiment. Non, problème t'es. Tu as quel âge? Oui, 17 ans. Comment? 17 ans. 17 ans. Moi c'est à Liboso Bimanaye, Maman Leki. Oui. Donc tout le monde a débit, où il va quitter aux alaki ignorants. Oui, il va quitter. Oui. Non, on tout fait normal vu que maman qui va nous y ôter. Ça m'a petit besoin tout ça li pesili. Après des siko yo komi ko salango, na denga désir, na denga plaisir. Comme le roi petit chaque fois soir et oui ba ki ke maman Leki nao. Oui. Petit bino banga suma kamote hein. Bongo soki maman Leki azuizemi. Okoloba ni ko expliquer ni. Talangai. Maman Leki aza maman na yo. Comment beaucoup comme tina niveau boy. Na début au lobby qui est ignorance. Tu comprendre que maman Leki azam kolono na âge, n'est-ce pas? Donc aye ko jouer na faiblesse na yo. Mais yo comme na moment moko boy yo comme na posa. Ozupe courage qui n'est pas maman Leki ebisa bobima. C'est une grande malédiction. Comme on a nidité ya maman Leki na opoza maman na yo. Selon ce que la Bible dit. Et ça, abomination. C'est vrai, papa Eric. Maman Leki yango pe aza moi suspect mouki. Parce que hier, je crois, à la connaissance. À profiter de la faiblesse en mon aou. Il y a un mineur. Na faiblesse na yeba bimi na yi. Mais ce qui m'étonne, la même maman Leki. Tant que comme ko boya ko pesa yelo kazo luka. Surtout grand frère naïe. Ce qui m'étonne, pourquoi maman Leki azo baluka kana bana naïe. Non vraiment. Et là qu'on y a d'autres transmettre. Malédiction. À la mission ou quoi? C'est la chose que nous devons savoir. OK. Tout réfléchir sur yango penza ma pesa biso inspiration parce que c'est vrai que au préambule azalaki na ignorance mais avec le temps a commencé à qu'on a na désir. Et très important sur le Kolobi, ce qui a yé awa, je ne sais pas son cœur, mais peut-être ça par rapport à Zoua. Ndenge lo kwazo senga bazo pimelaye. Oui. Amoni mutonga zo pese lo kongwe pa mutu. Donc le diable est déjà dans la maison. Et si comme on a battu baboma na kabachana kabapoaso. OK. Parce que yé na grand frère na yé quelque part ba comme le kola bambanda. Oui. Bazo lia sani moko. Vous voyez? Et puis il y a un grand frère quelque part bah côté déjà na katia empire moko ya kindoki. On ne sait pas ce qui m'a mal qui on a dans la kindoki ou bien il peut m'a mal qui on quand on a sentiment kaka. Mais je ne pense pas qu'à cause ça on a sentiment pas banana. Dévoiler la nudité devant tes enfants, c'est maudire tes enfants. Voilà, vraiment. Et les enfants lorsqu'ils voient la nudité de leurs parents, ils ont opprobre, ignominie. Vraiment, c'est ça. Mauvais sort, la malédiction.
Nzambe asunga bino. Je crois le quoi tous en a papa Erikawa. Nous allons vous orienter dans les bons sens. Merci Bandeko Balandi, je crois ça li passi pe mawa. Malikambo toko yokawa na ebité génération nini. Mais Nzambe azora lokum parce que lorsque mutaza ko dévoiler des choses malgré pour na kanda, malgré pour na zuwa, mais c'est aussi un chemin par lequel Nzambe alingi vraiment akangola pe famille yango. Je crois ils en a battu belé aux otalanga bosala na bino yango. Yo no yo surtout yo otalanga. Yo manona mamale kina mona ngoza nono yo mamale pe esala ko pe beno ma ote ngala mo ke ni musika ete po nyoko na préféré ka bana ngai moko bana bandeko na ngato sala na biso po yo sala malam OK obite ko memela bana malédiction tozo memela bana malédiction yo noko zo nièce na commissaire mwasi na yo yo noko oh ba mona ka nièce mais nzoka yo bimana ye pourquoi kaka yendo au sommet la même babiloko ouais mobala sommet la moi si mais na nièce na yo ça c'est quel amour bolingo nini wana surtout bino bataki nsudi botika vieux c'est la malédiction totale talande ko mobali denga ye oui aye pona kawa na ye ko funa mamale ki aye bona boy mais quelque part aussi ndenge l'homme de dialobi et a peut jouer matike ça na yimo na ko lia azana lutte na yimoko mais ça nyango ko na lutte mususu pe lutte ngo za sika pe lutte ngo za mukolo ya na luta bala bébé mais maman le katiki luta ba bébé a matin na luta vinini ya mikolo ya azaki na na luta ba leka loso na ndako maman le kandimi na yazo lutu o e kabula kande loso à vous l'antenne Tolandi Sport Plus puis tozong après. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye ko beta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi Zambe akozanga te kokanisela yo okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Chebiso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chebiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom, via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026.
et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Merci bano balanto dans le spot publicitaire ya Bravo Jésus toza na Viaza 27A na commune de Matete pe bande ko nyonso na bi déjà que calamité vanka senye banda surtout bato poto no boka ko tala ba famille bo betaper tour na orphelinat Bravo Jésus na Matete nzama lo za to pambola yo et puis bande ko so Brazzaville toujours ya déjà le 27 le 28 na moi bande ko belé ba ko benga ngai bana déjà na kati ya Congo Brazzaville ba bisinga de yake kuna ba hôtel ici za occupé donc moi ezalité tokuta na la mairie ya Wenze tokuta na wana so bande kuta libanda déjà bazokoma bongo yo mo muto fa na kata Brazzaville ko rater événement ote ko rater te yo za invité nanga kanganda ku bino so bozala wana nzamba lo za te opambola bino vraiment koleka na biki la mairie ya Wenze so boboko wana nazo préciser bien beaucoup à partir de 13h parce que ezali place oyoyo ya l'état comme à 13h et vous allez biso ma passe et bana partir ya 14h. Merci beaucoup. Tobengi maman merveille. Oyo ndeko na biso, Dieu merci to ko bana biso mais numéro leki après ko kangama. Moi to fan la désalaté, tobengi ndeko na Peter. Oza grand frère na ye, o bombali na biteki bombanda. Deux sala bango. Et je crois en wana. Beaucoup de biso ndeko wana rapidement invité na biso rapidement. Beaucoup de ça rapidement. Bote papa. Ça va? Ça va bien. Oza bien? Yakanan. Yaka papa. Izana nini pe ici pardon. Olobi? Izana nini pour éviter. Oh yo awusan. Non, babenga mtu yo. Awusan noni. Papa, babenga mtu yo ti. Pardon. Awusan noni. Azanan. Mais oji ali kina nga petit frère ala. Bon leki na yo bona yo. Nga gune na mo te sa oya isa nga se yiba vanda. Awuli ngate. Oh papa, izanini? Fana kasikuna. Kibana yo. Non, s'il vous plaît. Zela fanda. Izana nini? Izana place ya kufanda. Na ko ti ba caméra ba izana nini? Est-ce que mabe? Tiens, écoute ma BP, oui. Kasi toto tuna yo ndenge ni boma tsaba transport pour na nini toto tuna yo. Ici li, zo place pour na ko vanda, mais c'est pour na moi non. S'il vous plaît, fanda. Papa. Problème ni yo oza na rigueur makasi we parler ne peut oza méchant makasi. Oza problème mes amis. Moi mabe. Asali ni. À bientôt on a appelé maman Leki. Moi nous. On a un petit cachot. Yo petit cachot. Yo ti cachoté. S'il vous plaît, oh papa. Hein? À bientôt, bientôt. Ah, on va le bongo. Le bandé kimio. C'est là. Nabi, hein? Béton le cholong est nini. Mais quand il met à l'écart que na au sokola, que na au sokola, il y a la ndiye kunati. Tu es quand même à l'écart gangi. Ukuta yeli akangada kuma maleki yomo kanyebo kanga yote ndoki ona kangada ka ndoki okangiye na kangiye akangi mamaleki anga pele mamaleki yo ye yoti ka shoti siko yango za kana nae bon so kana na za nae est-ce que vous avez tant peine à rebenga ndeko na mobali azaleki na yote azaleki na yote tango mona action attaque yaya salani yaya benga leki na ye afandisi ye poko salaki yango peut-être oyo kapé est-ce que vous avez tant pe au sola na yo na yel attaque yana leki nomba ibo tu peut ta pas mambo oyo to le kawo vous avez ta na au sola na ye pour na ba père na biboye na biboye yoka na ngai eh ayoka uza de apetan ya kobenga leki na yo parce que leki non oui wani tata mama moko ya solo ta père lo ba ka to kenda ka mba na tuni ya solo lo ba to kenda ka mba moko yana bina tuni eza solo pourquoi yo na leki na poni bozo kanate yimo ibilo wasalaka yimo na bon ibilo wasalaka o ibilo wasalaka eloko sala nini ibilo ko yasalaka ibilo ko yasalaka asalaka nini bo utile ku so ate ka choponi uti ka choponi en tout cas papa Pierre aza matata wa
Nazoye bate tobana wapi to sukawa. Bon, papa. Merci d'abord pour l'andégon de ma invitation à Bisso. Soko yoka ale ki na hotel leo na lingi oyo ke ne fiske mukie. Toko yoka e? Ya pona rabino, so pona bino ngana kana ngaiti. Pona bino kana yo singa ba. Zela. Ya, bien merci. Mais aux a poli pour moi on est impoli. Aux attitudes de hotel, mais moi aux a poli. Yep ça ya na yo. Donc moi e ko luba vike à propos mam o ya ba sala na mama leki. Imakamu na sala mama leki. S'il vous plaît, alobini. Est-ce qu'alobini ni? Aïe makambo. Kaizela katoka makambo wote. Ozoto mugani. Yena mama le basani. Basala nini? Yo mona plus basala. Basala no nini? Na liyo beta no basala nini? Yemo ka yebi. Eloko otile kashimo yebi. Alobati. Oh. Bon, ya loba. Dernièrement, il m'a dit que yebi na kuta bango na chambre. Na minute na tanga la muki na minute pour na kota na chambre ye na zo loko na eko kuta bino ye mwa yebi na kuta bango na mama leki. Yo mona mama leki. C'est là oh papa. Na kuta bino ye solo. Papa. Ba kumiso. Papa. Na kuta bino na mama leki. Ba kumiso to c'est là to yo kaida. Ba kuta bino. Enso kuta. Yo daka a ko nganda ku. C'est là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout le Mbappé, ton orphelinat. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, bon, ça n'est. Nakuta ya mama leki ba osala bolingo na bango ya komi mobali mama leki komi mwasi na ye. OK. Samba liboso ti da basala on plusieurs fois. Yo kanano. Parce que bakuma baza mostamba yo mo kanga bango. Kanga bango ye mo za conseil yebi. Mama leki uta ko sukola ye uta ko sukola tanga ye. Tuzara anda kubiso tuta TV ya bengali biso te. Bobima libanda nga ina na ya pourquoi pas que nous là dans la chambre na yo là dans oh ela mamu tali mali banda bobila tibabimi stand to temi banda to mona mamu nyoso oya banda osana. So eloko ni pena. C'est là oyoka, et ça la vérité mo za caché. Ça la kimia ko tomboka na nute. Yo lobika ya ye, siko yo beta pe oyo yo banda ki na liboso po ya na yoka. Et donc c'est un point awa ngai tu banda na malik donc asoka nga lokola mobali naye nga na miye barate etaka suki chaque butu omona se komi siko ngai omona siko asoka nene mobali ne ngai te siko ya angala tsanga zela OK nga chaque butu tu banda naye ti e koma un moment na eboya tant na boyi bakomi yena yaya bakomi bango mbali Dota bakabwa na ye. Tant to kabwa ni bakomi donc yo zelo kwa premier bureau il y a quoi deuxième bureau OK asa concerne ça so to akenda kobula chaque fois kobula ni bakenda kala mama leki soka bimia ke bula fu mama leki za pembeni na ye mais pourquoi pas mama leki atika donc mama ko mo songa ba 16h ba 17h tongo so ba bimba bimanze mo ba ke bula na ye ba 16h mama leki azonya ya lambi aki a région de Ekunali ba ye kozonga tant to mo mama leki na mono ke eza bongo na mono sensité na ko boya tana boy mama leki ba ko na ye na bien père o mo mo sko makamba ko mo lo ba lo ngamo kuna na mo no lushi yo mo na mama leki Tala. Uzo conseil mo maman. Opanga ka pone biki ba père baza a ngona pe bon respect. Yo ebinga ne ebinga bien ne kana ndoko ebinga zela kas zela. Ya tala zela ka awa. Zela ka awa. Ko sto bibo to malibanda tikala ka. Fana nanu kas. Lelo ka zela. Fana. Zela. Ya. Zela. No pesa maloba. Na ko ba bino ko kena ngapi ne mo. Pardon non oh papa. Te todo luka. Kimia ikota. Munio. Mona bien père 6 zela tu ça na sko ne bakangaki. Bakangaki nani? Bakangane pour maman, les bakangi ote. Si vous permettez ngana loba. Zela non. S'il vous plaît. Ya yo. Ya. Munio. Papa. Munio. Zela nanu. Maman ko yoka makamu yo loba. S'il vous plaît, fana nanu. Maman ko yoka ngo, makamu yo maman yoka ngo. Papa, mais yoka te bwani. Na yoka ndengini. Na yoka ndengini. So oyo suma makamu. Zela pour la bolamu na yo mo fana nanu. Fanda papa. Fanda. Ta père ba ka na siki déjà. Fanda. Ta die Munio. Pesa no respect. Moi avance bima, ma comme na sala yo. Pesa no respect. Attaque ka fanda non. Fanda. C'est là au monde ma comme na sala. OK, fanda non. Zana kimia. Ya Peter. Avant na bisa, ya talanga ina. Ya Peter talanga na lupe. Papa 2 millions te papa ya pour la bolamu na yo. Ya Peter. Ya Peter. Tana be ona ya Peter. Yoka kasingai.
Pomme eza nini, hein? Mama leki wana ande ibosoko bima na ye. Na ye Dieu merci. Dieu merci aboyaki. Bande ya ko bima. Ye mo aluka ki ba bima ka. Après un mot bien non ça la mabina mama leki nanga amalwa na mama nanga. Mama leki wa biso. Zela kasewi. Mama leki wa biso. Ouais, Mama na biso. Donc yo faut la malédiction. Il faut la malédiction. Mais si ko yo lobika muninga faut la malédiction. Mais ya tiki ko mana mama leki. Yo komo mana mama leki. Zela nano. Zela na lo bien na sko yango. Il bien kanda yango. Donc yo si ko na ko mo ka bino nyonso ba complice. Complice papa. Donc vous êtes complice. Donc acte. Il y a maman leki akina plutôt pour ani. Comme si on a. Non. Pas mes alibo. Ça vaut bien ba kanda. Vaut bien ba kanda. Zela na fana. Oh. Ndeko. Donc yo te yango. Bon OK d'accord, c'est pas de problème. Le colo au ba fana kas. Bon aussi fana kas. To sisi kasi. Yo. To silisi ya papa. OK. Ndeko Peter. Nayuka. Ozoka? Pas de lemba. Nasi photo Giselle Kambo di fapo. Le roi ya zoyoka te. Bon, siko mukolo yo betanga imbato, betanga imbata poni. Ah. Yimo biluko, yimo ebe eloko. Papa de lemba. OK. À vous la parole, papa. Gloire à Dieu, malgré pour Namsala to sali, j'ai dit miracle. Et puis, tous conserver une autre nabiso pour na Brazzaville. Mais, Peter, s'il vous plaît. Peter, Namo nous a très chaud. Nangina le bandi le comment amké. Moi, politesse, c'est la moi amké. Mikolo bavandi pembe na yo ebi bangote. Et ceux qui te vendent à pour la jeter. Tout ça là, théâtre traité. Tout ça là pour ça kimia. Oh les qui petit frère. D'accord. Petit frère na yo aye ao. Aye bisibiso makambo oh yo yoki. Parce que ça lui passe. Petit frère na yo comprendre que nzela o abanako landa eza nzela ya inceste. Nzela ya liwa. Bozana bana mike. Bozana lobby ebele liboso na bino. Boko ya ko bebisa lobby na bino likolo ya plaisir moka mukie o bozo lukalelo. Peter papa talangai basi bazé belé na Kinshasa yo tamusaka voiture mais oui na voiture no basi ba matakate basi bazé belé yo sepeli ka obimana mama na yo mama leki aza mama na yo eza inceste eza liwa oko silike belé menzoka ne tozo lukande bolam bonheur na bino les qui nous ont moi ta maîtrise à non au gagné au télémi au manqué biso tout ça t'as la qui non il a compris qu'il est dans les mal à toko za motema libanga mama le kinayo yo bimana yo mona bolumu ya mama le kinayo Peter ezali sumu ez abomination ozo komikangela banzela lobi ozana besoin obalat bongo soki mwana na yo mo gazo bimana mama le kinaye. Parce que le corps il faut tamakana c'est. Soit décision il a pris la décision d'abandonner ses chemins. Ce n'est pas bien. Il est inceste, il est soum, abomination. Vous avez commis loka. Boluka mama le kinabino bo kinikoye bisaye ke makambo to sala na yo eza malamu tena miso nzambe. Ata na miso abatu soki bayoki yango eza soni pona bino. Banda bazo bimana mama na bango. Eza le kumutu. Peter talanga na miso tikanzela wana okokufa ozotambusa mutuka komso ko baluka na mutuka okosala accident okokufa pamba bamona ka bolumbu ya mama te bamona ka bolumbu ya mama te za lisumu eza malédiction mauvais sort ozozwa ouvre ton cœur abandonne ces chemins. Basi bazé belé na balabala pona moko lingi obali boboti bana yona leki na ozobi mana mama boza bana mabe makasi
penazo kama buzo kapé son moté maman nkele pété osimbi pe maman Peter abandonne ses chemins ogangi mingi omanke biso ebele bela mais pas bon tant ko balika mon fa benga ngane pembeni na yebise linga pembeni ateke fa longa pembeni ki même on a dit ezali kambo basali nzambe nde batretaka yango po balongola malédiction ko benda o pembeni bo solo le sili malédiction eko pezeli likolo na bino ezali kambo basala nzambe bayoki bapesi bino conseil to memi bino na délivrance to sambeli po na bino komi libre ko bomba mabete ko bokola mabete papa Eric il faut bano passer la délivrance vraiment soki ondimi kotika sikoyo to kolekisa bino na délivrance pe bokoma libre ndeko no sa ndimi kotika est-ce qu'on dit kotika Peter talangai à part maman les kozana moi c'est msoude azali oh tala mais kako se donner na moi c'est msusu wana tika nzela mamaleki to sambela pona yo soko ndimi kotika nzamba osalongolo oyoki est-ce qu'on ndimi kotika est-ce qu'on a décision qu'on zongela nzela wana oh zela leki na yo a sauvé yo ozaki na kufa leki na yo a sauvé yo pesa écoute merci Peter papa ondimi kotika OK limbi s'appelle leki na yo pe asenga yo bolimbisi boza yana leki mama moko papa moko bozala ensemble baboti bino mibale bo réfléchir vie lobi bozala pe bato bana na ye baya kotala yo bana na yo baya kotala ye Olandi oyoki pas de l'ensemble là pour na bango en tout cas yoki passi comme on a famille ngako kabona Nicolas Mamaleki pour na Mamaleki na sengi nzamba sala binongolo alimbisa bino balongola poa ya lisumu ya malédiction za kilikono na bino na kombo na Yesu nzamba pesa bino ba orientation ya sika bolingo ezonga ya na leki Mamaleki akabola bino te Mamaleki aza mama na bino a partir ya lelo bo considérer le quoi mama bobo sana makambo nyonso elekaki na kombo na Yesu amen botelema nzamba pambola bino en tout cas bandi obalandi bisolo esali biso pasi mpe mawa na makambo ya boye yana bafamille ebele bazobika makambo oyo bafamille ebele bato mosusu babotela bamama leki na mosusu babotela banoko na bango oza mpe na mwana ngo bakolaka oyo mpe na mwana nga nabotela mama leki oyo mpe na mwana nga nabota ezali limero yango wana adefo osala acte oyo ozoyeba te nini okomisa mutu te onela tozali benga biso kota retraite nzambe okangola yo tikete yesu masiya pambola biso tokutani à la prochaine numéro et puis bye ciao. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète. Donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen.
Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais des problèmes des papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé à la délivrance. 1 mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu d'Ozana. Pour tous votre problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitations, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo. Kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, nde Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. Eko komela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te ko kanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Pourquoi dans 7 ans, moi la prière. Parce que jamais, ce qui moi, si tout le monde a zobo tate, ndi yango ko tala kebo kabwana. Et là, on y a aussi un gamso, tout ça la nuit qu'on a, tout c'est une retenue. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.